Pour me wana ekende. Il faut une église au place par le maki aussi. Wana église au maki. D'ailleurs pour mili mwana o zakati no ekende. Pour ekende, faut à se sacrifier. À se sacrifier. Molimo o zakati na nga. O zakati na nga ekende pa na ye. OK. Donc pasteur il a se sacrifier. Yé azomoli donc esprit zakati na ye ekota kati na yo. Enti bosa l'échange ya ba esprit. OK. Yo pe ondimi. Bon ngape na ndimi parce que faut nazo lukana zwa do lobi ko ekota na nzoto na ngai. OK. Ngape na ndimi tant na yo kondimana après yo bimana ngai. Donc pasteur siko ya couché na yo. Couché na ngai. Ba pasteur la Congo ba. Tant na yo couché na ngai. Allez, na yo zonga na ndako. Tant na zonga na ndako, ye ayebisinga ke na ye lisusu lobi. Dans la santara bien te. Sona la na la muki na mona kaka. Su vêtement na ngamai. To esko na yeko ayoko kutensa ngai kamara na nga. Abeti so na ngana et pas pour l'église. Tant abeti ngo après ye mro mu l'église na pasteur wana abengi ngai. Nesko bantu ko yebisanga bantu ko yebisanga nini ezo lekuma te na yebisanga tala bwendenge pasteur atea kiwana beke o ayebike soka lali asisanta ke alimakana wa mari de nuit na femme de nuit alekani so ngana boya kina ngako leka donc so na mi fa ba ya yebisanga ke ça va soki ozana posa ya bénédiction. Donc il y a nini oh ya soso luka ozana posa soso nzoto na yo. Oh nyos tu na yebisa yo. Il faut landa. Na bi papa, leti ni pongani na wona ko lobi ko na nzoto na. Na eko kende. Kona ke ayebisinga il faut na bandela to bandela susu kara nini o to sala ki maka moto sala ki na ye. O to sala ki wana ayebisinga to sala ngo susu. Donc comme ça on habitude sur bo sala kaka. Ngape na boya kite to bimane su tanto bimina ye allez ya ngana yese pasteur neto sali boye li mwane ko kende ya solo ya bisinga eko kende ko banga te e yo kabisi ba inane boye to ba inane to na comprendre kate dona inana okenda kaka na pasteur bosala kana bino kaka bosala kaka yebina mona ngo momesa na habitude na ida ba pasteur hein mais soki osala na pasteur ozongi ba esprit nezo zala nango kaka ezozala kaka l'esprit nezo zala kaka mama soka ye do pona na expliquer mama dona ko kaka te po mama ye na ndako mai po to zala kaka na mama bozwa mayele pe église abongo ko kenda ngo lisusu te. D'ailleurs, il est passé à la au Kangaï. Au Kangaï. Parce que l'eau sali. Pas moi, ça quand ma famille, moussou. C'est un honneur de vous présenter ces grands magazines Vérité et Réalité, mesdames et messieurs. Partout où vous nous suivez, dans vos maisons, dans des métros, dans des boutiques, dans des bureaux certainement, partout. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon est présent, Paul est présent, Jordan Panzou également est présent. Parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana.
tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et ozali sungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso ozo ata likanisa kosala quelque chose pe osali yango nzambe apambola bino. De retour sur ce plateau, les différents produits disponibles ici chez nous, vous en avez besoin à travers le numéro qui est affiché. Contactez-nous et vous serez servi. La pub nous dira un peu plus et on revient tout juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé pour bobenga pour boze locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'un des micros, somme. N'habiter, mindé, on va payer bilogo, va vous dire. Pour bilogo, on va des solo. Micolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème, na moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga à l'un des à partir naïe, à ibneni, ou à aux anges. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nantina ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Vous êtes ambassadeur, ambassadrice bien sûr de Vérité Réalité, manifestez-vous. Vous nous suivez depuis où, précisément dans quelle ville, et faites mention quand même de vos villes respectives et pourquoi pas des pays. Cela nous fera énormément du bien, comme je vous ai toujours dit. Dans ce grand magazine Vérité Réalité Objectif Eza Moko, si quelqu'un trouvera la solution à ces problèmes à partir de Vérité Réalité, nous l'objectif est atteint. Vous avez du vécu, vous avez une réalité, vous avez une vérité bien sûr cachée, quelqu'un que vous voulez partager avec nous. Le plateau est disponible pour vous. Vous pouvez venir et nous allons partager ces moments ensemble afin de trouver la solution ou soit proposer quelques pistes de solutions à tout ce que vous avez comme problème. À ma droite, Nazana et Senghor Rosalana de Konamisio à Moissy, que vous allez découvrir ici sur ce plateau pour la toute première fois. Maman, bonjour. Bonjour. Maman, Kombo Nonani. Maman Déborah. Ok. Maman Déborah, Maman Déborah. Donc, Maman Déborah à la droite, là. Ici, nous avons le consultant et à Vérité, Réalité, Alléluia, Ali, prophète Gaylor Kassai. Prophète Gaylor, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa Alain. Santé, bonne. Oui, merci beaucoup. Vous êtes nombreux, comme je vous ai toujours dit. Tout ça, on va partager moment au Bissonio, surtout ensemble. Avant tout, on va commenter. Papa Alain,
bobandaka na prière. Je rappelle encore que prière intervenaka et Nathan Moko, mais comme souhait et Zali Bongo, rien n'empêche, ça ne me dérange pas. Prophète Gaylor, on vous donne la parole quand même pour la prière et puis tous unis. Seigneur Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon père Edinabal Alexandre, le Dieu de la Bible. Nous te disons merci et nous recommandons ces beaux moments entre tes mains. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est par ici que nous demeurons, bien sûr, nous touchons les différents points de ce grand magazine Vérité et Réalité. Madebo azana biso a na plateau, angaka partager na biso likambo oyo ezali ko déranger eloko oyo akutani nango oyo et vraiment la station moko pas propre et toucher motema na mingi, mais alingaki lelo ameka ko partager na biso afin que biso na bino pe bana ko trouver piste des solutions, to solution mbala moko durable pona problème oyo akutani nango. Nini okutani nango problème ni ozali ko déranger esali que olo sepela o partager na biso lelo. Elo na ina donc ya pasi pe ma naza étudiant na tangaka nazaka so na fani na ba ami na ngai na so na fani na ba ami na nga donc tosola na biso pe bien esili tozongi bandako pourquoi so ekoki donc so nalali donc nasantaka bien te so nalali nalamuki namonaka kaka sous-vêtement na nga mai so nalamuki na ntongo donc nyonso natrovaka normal ntango mosusu wani nkande biso babasi nde tozala so nafandi nakomi koraisonne nayeba te eza nini ide mosusu eyelanga nayebisa mama to ndenge nini nayebisa mama to ndenge nini nabi mama ayebi te ke ngai nazalaka na mobali ayebi te ke nazalaka na mobali mpo naza vierge ayebi te ke nazalaka na mobali na boyo oyebisa mama. Troisième jour lisusu kaka bongo do ekontinuaka à chaque fois ekontinuaka kaka so ezokontinue ami na nga nazala na ye nayebisi ye nabeteli lisolo wana ye kuta yebisi nga donc oyo eloko nyonso to ayebisa nga ye aotrouva kaka normal tika boye na boye kaka nga mpe nazonga sunda so nazongi so ndako nalali donc ekontinuaka kaka nga binza oyo eza nini nde nayobenga camarade na nga camarade na nga mosusu ntango nabengi ye naexplike ka na ngai tellement ke ye azalaka ami na nga do ya proche tozala naye partageaka bamasolo ye kuta yokeni nga mwa te nga ayebisa explike nga aza na paster na bango moko boye donc so napesi ka na ngai aosala nini aozela solution lobi na ba 17h tokende église na bango nde toyo okende wana ntango tokei tofandi mpe bayembi biso mpe bien église paster moko boye donc ye autaki ne donc azaka étranger anika mopaya aye ye moto abandaki koteya ntango abandi koteya ale ekomi na suka andi koloba ke fille nyonso tu asesantaka ke azalaka na mari de nuit to femme de nuit asa nini aleka liboso nga sikoyo tellement ke soni tozalaki ebele plenere bato soni esalenga bamisusu kutu baleki nga na boyaki koleka nayebi te naoleka bongo te kama na kutu aotina nga leka nga yebi te naoleka te nazela kaka eglize so ekomi na suka bato nyonso so bakei nga nakutana na paster ye otayebisi nga sava
baprie wana yo sila bape nyonso bakei paster wana pe étranger na ye pe asali nini kei na ye aya to esko aye kokutanisa nga ye camarade na nga abeti lisolo na nga na epa mokolo église ntango abeti yango après ye moko mokolo église wana paster wana abengi ngai tosola yebisi camarade na te yo bima libanda nasola na ye nde siko bandisi koyebisa ngai bandisi koyebisa ngai eza nini ezoleka ngai mpe nayebisi ngai tala boye ndenge paster oyo ateyaki wana yabaki ke oyo ayebi ke soki alali asasantaka ke abimaka na bamari de nuit na femme de nuit aleka liboso ngai naboyaki nanga koleka ntango mosusu soli na miso ya bato ye nabe te eglise soki ebimi bongo nasala nini nakutana na paster nde omoni naye okutana na bino obozwinanga olukela nga solution paster wana pa komi mo ayebisa ngana eza bongo nayebisi eza bongo papa ye ayebisi nga ke sava soki oza na posa ya bénédiction donc ya nini oyo ya solution oluka oza na posa solution ya nzoto na yo oyo nyonso tuna oyebisa yo ifo olanda ngai papa ndeti nini mpo ngani naye koluka lobiko na nzoto na ngai nyonso ye ayebisi nga nyonso to kaka koloba ifo osala nini ondima ngai se sava papa eza problème te lobi eza nini mpo milimo wana ekende wana église oyo place bamemaki yo sikoyo wana église oyo bamemaki ngai dabi mpo milimo wana oyo eza kati na oyo ekende mpo ekende fo ase sacrifie molimo oyo eza kati na nga ekende mpa na ye ok donc paster ye ase sacrifie ye azwa molimo donc esprit eza kati na ye ekota kati na yo neti bosala échange ya baesprit ok yo mpe ondimi bon nga mpe nandimi parceke fo nazoluka nazwa donc lobiko ekota na nzoto na ngai nga mpe nandimi ntango naye kondima wana après aye obima na ngai donc paster siko ye akushe na yo akushe na ngai bapaster ya Congo ntango aye okushe na ngai ale naye ozonga na ndako ntango nazongi na ndako ye ayebisi nga ke naya lisusu lobi ayebisi nga naya lobi ngai se sava naye ozonga ya mpe na ami na nga ntango nazongi lobi nango na ntongo pardon na butu nango ntango nazongi naomona kaka milimo wana ezokontinue kaka donc malgré que ozongi outi na église bokushe na pasteur mais kozonga no na ndako milimo na ndenge oyo esalaka ezongi lisusu ntango nalali na ntongo na yo se retrouve donc mai lisusu nasimbi so vêtement na nga même si na elamba nalataki epoli nga alobi oyo eza lisusu nini nde nabengi lisusu paster to nabenge ayebisi nga nabanga te nakende ntango mosuku ntongo etani naye kokende ntango nakei ayebisi nga ifo tobandela lisusu kaka nini oyo tosalaki makambo oyo tosalaki na ye oyo tosalaki ne wana ayebisi nga tosala yango lisusu akomisi yango habitude siko bosalaka kaka nga mpe naboyaki te toyobima na ye lisusu ntango tobimi na ye ale nga nayebisi paster nde tosali boye milimo wana ekokende ya solo yayebisi nga ekokende kobanga te kozala kobanga te yozala noka kalme nga abi nzambe nayese paster kaka nde olobi bongo naza na posa donc solution ezala na nzoto na ngai lobiko ezala na nzoto na ngai ye kuta yebisi ngai te kobanga te mwana nzambe abangaka te ene mpe naye ozonga na ndako ata nazongi na ndako donc eyokoka biso inane boye donc oyi inane donc naocomprendre kaka te donc na inana okendaka kaka na paster bosalaka na bino kaka ye mpe namoni yango ekomomesa na habitude na ye bapaster mais soki osali na paster ozongi baesprit wana ezozala nango kaka baesprit wana ezozala kaka bandi kolela nanga nzambe oyo eza nini mama soki aye
donc pour na expliquer maman donc na okokaka te pour maman ye na ndako mai po tozala kaka na mama na ndako papa a voyagé tozala kaka na mama na ndako so yangi nayebisa mama likambo wana mama yayebi ke nga nakendaka classe makambo ya mibali ayebi nga nango te ayebi nga nango te donc aza vierge donc pasteur déjà zwana ki moseka na nyonso déjà ya déjà yo déjà ok nde sikoyo donc so nakoti na chambre na lelaka so nalali do ekontinaka milimo wana eya kaka donc eyaka yango na bi te nalandaki mo émission na bino na tv na bi te nake nanu kuna ntango mosusu mpona kozwa solution ndo moni nga na ye awa Ah, courage, Madebo. C'est vraiment triste. Vous imaginez. Frère Patrice Nembanzimbo en a vu que j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Donc c'est une confusion. Et l'église dans le monde, les comportements censés être un comportement de serviteurs de Dieu ou de ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, au retrouver un monde de Liban. Na kati église, quand on a zoomé là, que nous ba sonné. C'est-à-dire église, comme ba fou, ba toma boma mi tout et béba. Un homme en cravate, en costume, à tous les moments, a tendance à qui même moutou. Donc, ils ont une érosion, ils ont déjà un béba. Et voilà comment est-ce que ils sont en train de détruire. La place, il y a représenté mon Christ. Mon toit, les canaux de délivrance, il y a solo. Mon toit préféré, il y a bénéficier. C'est-à-dire, il y a bananesco quoi abuser les sous-sous. Dans mon demi, ouais, koluka, délivrance dans la église. C'est très compliqué. Mais m'a dit courage, naïo. Alors, je crois que je donnerai la parole na prophète Gelor, yazali consultant, sur ce plateau. Prophète Gelor, Hollandi histoire, il y a des konabiso, Madebo. Alors, nous avons quand même réactionné. Ok, merci beaucoup, Papa Alain. Et ça, histoire, mon corps, pendant que ma sœur a volé tango, et mon thème a désolé là. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Pourquoi? Vous savez, ils n'ont pas si Nathan Otozali. Et les fidèles aussi, les mal pour les années, Osée 4-6, ils ont dit mon peuple périt parce qu'il m'a la connaissance. Et causant la connaissance, il y a malouba dans Zambé, nous moni ba faux et belé bazo manipuler ba fidèle. Et ça histoire moi vraiment pas si makasi. Et ce qui t'otangi kuna na mukanja na Matthieu chapitre 7, les versets 15 à 17. Jésus a loba qui déjà makambo o. Matthieu chapitre 7, les versets 15 à 17. Et lobi yango clair. Bokoye babango albi gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups raviseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parole du Seigneur. Bible est claire. Alobi tokeba. Na bamisusu bakoya pembe na biso na bilamba ya bona na pate. Zokande kata mo baza ba loup bato ba liaka. Donc na koyebisa bandeko basi parce que ba kaya boye et ezosalama mingi. Comment quelqu'un qui se dit un homme de Dieu akoki koloba po asala mutu délivrance, il faut abimana ye. Les excuses pour la terme, donc il faut basangisa na ye nzoto. Automatiquement ma sœur, je vais te dire que Azamo Sali Yazamete c'est un agent du diable. Bazabatu oyo ba ye na poso ya meme mais kati na bango bazaba loup. Donc c'est-à-dire azomi benga mosali ya Nzambe. Alati veste col pastoral mais azana ye mosali ya Nzambe te. Balati identité on a pona ko nuire pe ko bebi saba vie ya bato. Et loko oya sala kina yo eza déjà loko eza mabema c'est un occultiste. Et surtout Ozaki Monzenga. Pourquoi tu vas c'est-à-dire Ozaki vierge. Na monde occulte. Et ça va te belé batinda pour amata ba dimension, il faut aluka baso bazaba vierge. La virginité à moi si est très important même na bozambe, même na monde occulte. Il y a un moment une ancienne alliance nzamba zoye il faut pas la basi ya ba vierge.
Ba parents qui sont qui moi dans vierge, bazai ko batele makasi. Même les lois na bakuti musone ta badekola biso baluba. Te ya bana mingi ya basi babala baza ba vierge. Pourquoi? Parce que la virginité est dans le domaine spirituel et ça n'est pas ya makasi. Et ce pasteur là soi-disant na maudit rien dans le côté azali kuna. Parce que il n'est pas un homme de Dieu. Aza déjà occultiste. Ayebi déjà importance ya virginité dans le monde occulte. Donc ndenge za wana kobima kaka bobima kinaye. Donc azwa déjà étoile na yo nyonso. Azwa chance na yo a utiliser yo yebate. Parce que tant bokoma kobima na ye, akoma pe ko kabela yo. Yo momo na ka ki normal. Vu que azo sunga yo pe pour ozaki na vie ya mibalité pour ozali na mutu pa opesa ba mbongo mibalité. Mais ya azali ko sala yango. Yo zo mona ka normal pourquoi? Parce que ozalaki na connaissance te. Parce que ozna bo mwana. Mais c'est eloko asaki eza déjà eloko ya mabe makasi. Et milimu mabe na Bible et qui n'aura jamais un rapport sexuel. Et Jésus-Christ a zotin na ba yekoli. Na Luc chapitre 10 le verset 17 lorsque bazongi ba bi Seigneur, les démons même nous ont soumis par ton nom. Ba démons ba to saka kombo ya Jésus-Christ. Milimu mabe to saka Jésus-Christ de Nazareth. Délivrance c'est ça marqué par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non plus pour la maille quand on l'a mutute. Ma foute quand on l'a raté savon te. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Et ndengo zawa na bespone ko kinete parce que yo zana nous posséder na ba mari de nuit. Okuta ni sous na muto azando qui est un agent du diable. Aye ko bakis olé a délivrer aye ko bakisa li susu milimo mabe. Mais gloire soit rendue à Dieu. Maman kolela te zamba ko kangola yo. Gloire soit rendue à Dieu le kolo yena ngoli boso ya nzambe. Maman na kolakisa yo mutu mususu te, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Et loko sala ki lo kolo zaki ignorante parce que zaki mwana mkie. Et la Bible dit Dieu ne tient pas compte ya ignorance. Le kolo zaki ignorante. O yaki lo kola brebis nyonso ya kapembeni ya berger po asunga yo. Mais oke kwa na maboko ya loup. Ola sunga yo a détruire yo lisusu. A qui ko détruire même ta virginité. Et il faut yo délivrance totale. Et ce qui est parce que domaine la délivrance, nous on est là toko sunga yo na ba délivrance parce que je te dis la vérité, on a possédé na l'esprit impire. Yango nozomona à chaque fois soko lali ezozongela ka eza mari de nuit. Et lorsque mutu aza déjà possédé moi si na esprit ya mari de nuit et kozala yo difficile physiquement comme ça que ozo mobile. Okobanda komona na ebite sozo komela ba relation ko banda ko ya ezobeba akaka. Okozo relation mo komona même mobile ya bien approché yo. Boko umela ta zo kende pourquoi? Parce que eza esprit wana eza kati na yo. Parce que lekela comme ndenge nini naza kitoko. Mais mbala osoka ba approcher ka to so ba ke libela. Muto peso limero bengi bo azo ya mboli souté. Pourquoi? Parce que esprit wana ya mari de nous eza kati na yo. Et kobanda ko repousser musika ba mibali normal physiquement comme ça parce que bazaba démon moko bazaka tellement jaloux lokola ya possédant nzoto na yo akolinga te physiquement ozana mobali pour akolinga a partager yo na mobali mususu te. Et si c'était que pour moi oh tu vas benga soi-disant parce que moi je suis prophète ma beba bomba ngote ce qui ponanga il faut yebisa ngo mama na bino. Et le col zalaka vierge yenda de vierge il faut ba kangaye ozo kanga mama kende ko yebisa mama na ozala ba preuve non oui ozala ba preuve ozala ngo na ba message nenga komela kayo omande na yebisa yo soki yo ko konsa démarche on a tengana yo na kosunga tie pas mama na bino parce que mabe il faut ko dénoncer yango et ce qui montre que nenga sala kana yo asala kango na batu ebele. Et si qu'on le lot, on va vivre à tout combien de bana tu y a BBC. Et bah bilo qu'on est ça n'a conséquence au monde attend au bana au combien de perturbation y a règle douloureuse. Ba douleur na c'est ba ventre bilo qu'on a mingi ya pourquoi? Parce que à la sémence il y a Satana. Et là il y a le qui a transmettre quand dans l'onction ana. Et ça qui l'onction en mettait c'est le diable. Ça me pas quand on la muto ça pour ça muto les rapport c'est là est écrit où? C'était l'agent du diable, il faut arrêter. Parce que azo baby ça va vie à bana ya bat.
azo bebi sa ba vie ya bana ma beba bomba ka yango te mama to koke la kisa yango mama na bino na ba preuve ba kangaye parce que ozana mona mukie ana ndena mona bona ndimite ko koksime 23 ans je ne crois pas mais ce que t'as lengue ah le monde est méchant on de ko papa na biso Patrice Ayembaki j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église yango moni na zote ya pe bandeko bazolanda biso. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 le verset 21, tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et Matthieu chapitre 24 le verset 24, Bible dit mingi bakoya na kombo nanga mais baza ya zambete bo keba na ba service ya ba délivrance oyo ezale bele même basi ya mabala makambo e komeli o e komela bango on no pona sala yo délivrance il faut bimana une femme mariée. OK, nous disons soit disant un pasteur, soit disant un prophète pour la délivrance. Ça c'est quelle délivrance? Et à des fois, la bande à la mitunaka, il y a un moment même dans le jardin de Dieu, et c'est un gars qui pas moi aussi. Comment nos frères, nos sœurs, comment nos mamans, comment nos bien-aimés, vos autres, vos mitika, aux la séduire dans ma salle Yanzambi. Soit disant, parce qu'un vrai homme de Dieu, a quoi qu'on salle l'eau ya bongote. Est-ce que ma camarade est salama, ou elle s'appelle dans mon ningana, ou même l'église qui est passée à ma salle à bongo? Comme il faut qu'il y ait pas ya maman. Il faut pas traduire la justice. Denga baby si virginité il faut dédommager yo. Parce que quand on peut-être on a mineur. Il faut pas kangaye. Il faut pas kangaye ma beba bomba kayangote. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire très très attention à domaine ya bonzambé. Et surtout bato bazole kana réseaux sociaux. Au moment où tout le monde a les réseaux sociaux pasteur, au prophète. Keba oyebi source na yete. Surtout bande konabiso ya basi. Vous aimez beaucoup la prophétie. Il suffit qu'à Kamutalo je vois. Je ne suis pas contre la prophétie. Parce que je suis un prophète de ministère. Je suis un prophète de ministère consacré. Mais on ne bâtit pas la vie chrétienne par la prophétie. On bâtit la vie chrétienne par la parole. La Bible dit prophétie et comme miracle et aussi la même aloba et là éternellement. Il faut qu'on linga kozo connaissance ya maloba na Nzambe. Mutu aza na connaissance ya maloba Nzambe ba ko manipuler ete. Ya moment il est là bato qui est au-delà ya ko escroquer bato au-delà pourquoi? Parce que baza na connaissance te. Ouais bi lisolo moi ya yande konanga na moi liboso, ça me fait mal parce que oza moi na même pas na roza moi no na robota. Mais comment un papa ya boyendo un sorcier? Oh ko baby ça alingi ko bebisa parce que ndamba okangola yo alingi bebisa avenir ozana avenir oza meilleur ma fille avenir oza meilleur et ndenge ka ko bimana ye a utiliser étoile na yo c'est comme ça dans monde des ténèbres et bande ko nyoso ba olanda biso oyo yo lekana mosali soit disant au pasteur moko prophète ou apôtre moko alekisa on a délivrance bo bimana ye yeba ke amodisa yo tu es maudite. A utilisé toi na yo asenga yo photo ya sexe na yo la kisanga na mona ala oza sous la malédiction. Tu dois passer par la délivrance et délivrance ça est un processus. Il faut respecter yango. C'est par la prière et ça maïté maman. Mungu tango la raté Jésus appelle ça mutu moko mungu ate pour la délivrance. Ba contre ba pesa mutu moko mungu mai mafuta te ba sambela kana kombo ya Jésus. Et je prie le Dieu de mon père a dit na bal Alexandre. Assembola loboko na na vie na yo. Akangola yo na ba esprit wana ba mari de nuit. Et parce que la Bible dit ceci, tout genou doit fléchir et toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. Oh, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Si quelqu'un zambe ya Biblia assemble loboko na vie na yo, abanda ko kangola yo, na arrêté l'esprit wana mari de nuit maintenant même, na arrêté yango ezonga lisusu te. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Ce n'est si je suis ton serviteur, à partir ya bouton le nom ma sœur, biloko wana ekozonga lisusu te na kombo na Yesu Christ. Bozwa mayeli. Église abongo ko kendango lisusu te. D'ailleurs il est passé na da ko kangaye. Ba kangaye. Parce que loko sali. Ba mo saka na ba famille mususu hein. Papa len passe. Comment batu bako saka na kombo ya soit disant na kombo ya Nzambe ko détruire vie ya batu boy. Pourquoi elenge ya mukie akute na makambo. Ayepa na yo Nzambe. Olebo mema na délivrance. Vous me mis mazela ya mabe.
donc asakani na moi donc akomisaki yo jouer na ye ti boke kuta au-delà peut-être makambo so bombi awa eza pasi bandeko basi bokeba toza na ntango ya suka oyo diable atindi bato ebele mpo baséduire bato ebele kozala komona kala oyo tokola baolakisa bambikuti baza olakisa bato maboko na nzela so olakisi boye baza bela bambikuti balakisi boye awamona makambo bazalaka lisusu te lelo bakoma wapi bango nyonso bakoma baprofete bango nyonso bakota bapaster na bareseau sociaux bango bapoint faible na bango ezalaka bana basi parce que bayebi ke basi baza na facilité ya komanipule bango nzambe apambola yo avant de clôturer nazokisi maloba epa papalin parce que ça me fait mal epesinga na rage papalin. Merci beaucoup prophète Geller, je pense que c'est vraiment triste. Merci pour la prise en charge, surtout à Ndeko. C'est mieux qu'on l'année parce que jeunesse, tout ça a besoin et à développement, jeunesse, tout ça a besoin, jeunesse surtout à s'épanouir, à Keneliboso, à la place de détruire la jeune, parce que l'avenir à Congo, il dépendre de Bisso, la jeune. Merci beaucoup, Madé, bon courage. Je pense que après ici, on va continuer avec le prophète. Donc, pour aujourd'hui, je pense que c'en est fini. Merci, Nabandego, tout, Oyo. Bazui, Tanko, Lande la Bisso. Oyo, puis Bazali, contacter Bisso. Je pense qu'on va chuter. Prophète Geller, il y a en 1 minute, il y a quelque chose à dire. Oui. Bon, nalingai na pesa kaka message na bandeko nyonso baolanda biso na bandeko basi oyo baza na bazemi. Et pendant qu'on priait, le Seigneur nous a révélé quelque chose. Ces derniers temps, moi, au nyonso toza ya février au 10 année ici là. Ba sacrifice ezo salama mingi na ba bébé. Na basi ya zemi. Donc diable a dévixé puissance moko soit moi si ero kende kobota, soit yo kufi, soit moi na kufi. Donc, basi oboza na bazemi, il faut que sambila mingi. Les appels à service au Nzambe a orienté biso pour na posala pour na basi ya bazemi. Ozana zemi, ozana bébé ya mukie. Benga biso to kosambila to kopesa yo directive au Nzambe alobi pour na préserver bana pe pour préserver la vie ya ba maman na bazemi. Et deuxième message ezali pour na ba nouveau couple. Il faut que sambila mingi bato ba bala nisika. Donc de 0 à 3 ans. Il faut sambela ka mingi pona mabala na bino parce que ça peut domaine au diable akoluka banda ko sacrifier ba couple mingi ba o baza ba jeune bazo bala sika. Il faut sambela mingi boluka basali ya Nzambe balandela bino na ba prière et ceux qui vont na démarche ya mariage il faut que soit ta ya ko sambela mingi parce que diable azo la bino après le mariage pour abanda ko sacrifier. Pourquoi? Parce que ceux qui obali après le mariage distraction et côté là yo y a profiter. Donc vous devez vraiment beaucoup prier. Ils ont des messages joana pour na babala nipe na ba maman ya zemi Zambé a pambola bino ainsi dit l'Éternel. Merci beaucoup. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement. Un grand merci à Gédéon et merci à Paul, merci à Jordan Panzou. Aujourd'hui c'était vraiment chaud, les conditions ne sont pas réunies, mais gloire à Dieu, nous avons travaillé et nous avons fini. Un grand merci à l'équipe Mobimba, base arrière, dans Mobimba, au héros dans l'ombre. En tout cas, un grand merci. Je suis très très content. Alors pour ceux qui auront besoin de nous soutenir, vous pouvez aussi le faire sans problème parce que tout ça on a besoin afin que de avancer. Dans les jours à venir, on va préparer peut-être une descente à Brazzaville et puis Bandeko surtout. Merci à héros dans l'ombre. On attend comme on a en minute en tout cas mais baza na kati ya mitema donc maestro Chora en tout cas tout bazali ko la nabiso. Merci na bino nyonso. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Bye bye, au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabete sale la ngo na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala.
pourtant nous va produire en autre Maxi Bien-être yango yo lukango benga ndegonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien des hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match aux ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapesi biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.